Bandeko bokoto bandeko. Bokoto na ngena déjeuner na ngaka boye. Bandeko bokoto na ngena déjeuner kaka. Grrr. Zabela na izande boye. Bandeko bokoto. Ah. Seigneur, merci. Bandeko bokoto bataliba. Bolali. Bataliba bolali. Bataliba. Bolali. Bataliba. Bolali bataliba. La gana déjeuner bandeko. Bandeko botika balobake on parle pas la bouche pleine. Ngala koloba. Na ngena bandeko déjeuner bataliba. Ngambi kolo ngala bino. Babunda ka uzolia. Bandeko. Na lingaki na uti boulot na ngena se reposer. Ngena lia tala salade. Bandeko. Taliba. Obunda hanzala. Tala avant lala na uti boulot. Na yoki kaka c'est boli misanga ibandeko. Donc na uti boulot na ngena lala. Botala ka face donc ndebo na cheka mai ne longi pona mona tabogar. Na ngena lala ka bono ka c'est monsieur Kanji. Oui, madame. Est-ce que vous êtes prêt de passer récupérer votre à quelle heure, madame? 13h03. Dès qu'on ne parle pas la bouche pleine, moi je vais parler au 1. Bataliban. Bolali. Bataliban. Bolali. Est-ce que vous êtes prêt de passer, d'attendre votre à telle heure et il va dit oui, je suis prêt. Demain, je ne travaille pas pendant la journée. Oui. Quel jour? Non, pas demain. Il faut attendre un peu. Tout est déjà prêt. Mais dis-moi, non, c'est pas demain, monsieur. Il faut attendre encore. Parce que Bataliba Bolali. Bataliba Bolali KO. Il faut manger un peu de salade, quoi. Un peu de salade. Ça, c'est de l'avocat, quoi. Bataliba, obunda kananzala. Obunda nanzala. Un peu de tomate, quoi. Bandeko. Bataliba balali. Ceux qui n'assistent au liawa, na ofungu la champagne. Est-ce que monsieur Kanji, vous êtes prêt cette semaine pour aller quelque part récupérer quoi? Je dis, quoi, madame? Non, il faut que tu sois prêt parce que 13h03. KO. Bataliba, Bolali. Il faut manger les talibans. Un peu de tomates, quoi. Hein? Un peu de salade. Bokeh Chouayambo. L'homme. 13h03. Confirmé. 13h03. Aux allons déception, t'es au Kozoua. Bataliba, Bolali. Bo changer langage te. Bokeh Chouayambo. Na ngena lala na uti nanga boulot. Po avana lala na liaka. Taliba, na zaka soki na uti boulot. Na lie bien na lali na la muki na ke boulot, na luki biloko nini na koya ko finga Félix, bandeko, balali ba Taliban. Avana na makamba Félix na ngina loba na makambo izasi. Bandeko. Na toya na makamba wa yambo. Mena ngina na ba sujet moko oyo. Eza kotala vie ya peuple na biso. Bandeko na ngai awa Félix azaki na France na ba président tout ya Afrique wana. Ba uti ko obligé bango, il faut ba vacciner peuple. Déjà bokomi koyoka ke il faut ba confiner les sous peuple. Ba lingi ba confiner les sous peuple na biso. Tout ça pour na koluka comment pour ba sala tout ba vacciner peuple. Bandeko Félix aza escroc, maladie wana eza na Congo te. Ndeko nanga place oza partager message oyo ekende pa bandeko na biso ba vacciner bango te. Ndenge ba yaki na France awa mindele surtout à travers Macron ba ti bango pression, il faut ba vacciner ba Congolais.
Mais comment vous vacciner les Congolais? Biso moko nana à Bruxelles. Lelo est à l'E9. Ba commune mosusu d'ailleurs ba loyi to la te sous masqueté. Ba déconfiner biso déjà. Ah, en Belgique, ba déconfiner biso place au ba malade ba to ba kufa ebele, ba déconfiner na Angleterre ba déconfiner. Ndenge ni na Congo ba to ba kufa ke ebele te. Boke ne ko confiner bango lisusu. Peuple zaïrois, partagez message oyo. Félix baye ko kota na vitesse supérieure, il faut pas vacciner bato. Et vaccin wana eza pour diminuer nombre ya bato na mokili. Et nombre ya mokili plus on vise na ba pays lokola ba Congo. Bea Tchatch na leli. Djibril Mbayo, merci mingi de konangai. Bate ko balingi va vacciner ba Congolais. Yango ba annoncer déjà que au deuxième vague et troisième vague ils ont koya coronavirus. Bandeko. Est-ce que namboka na bomona coronavirus? Baza ko annoncer déjà troisième vague. Et où tu wapi? Troisième vague pour ebo manani, malade yango emona na kate. Yo Félix tozo mona una bandeko na una ba feti, bozo longola ba masque. Na ba boîte bandeko na bazo sa ba dégâts na ba boîte, balata ka masque te. Malade yango eza et où tu wapi? Peuple zaïrois mutumoko azwa vaccin te. Balingi ba vacciner bino. Ndenge ba yeke pas Macron, mon d'ordre déjà qu'il faut pas vacciner les Africains. Pourquoi les Africains bazo zwa maladie makambo ba président africain bazo zwa makambo vaccin te baza ko imposer ba touté. Mais biso moko awa na Belgique, bande ba déconfiner biso lelo eza déconfinement presque partout. Ba commune mosulo ko ba excel ko tambula sans masque, ba okanga yo te. Mais balingi ba imposer biso vaccin oyo ils ont payé ça bato ba ampoule, ba téléphone comme okanga mazoto. Ndeko na ngai soki ozwi message oyo partager soki olingaka ba Congolais partager ekende tina ba province mutu moko te andima vaccin te omoni mutu aye na vaccin beta ye omoni bato ye na vaccin bo beta bango bato na baza ba ini ba ye ko boma bino yo mutu oza soki infirmière soki croix rouge fanda na ndako na yo soki ba ko pesa OMS apesi bino mission soki ya ko kende ko vacciner batu bandeko bo boma batu wana po awa déjà vaccin est divisé déjà ba gouvernement vaccin yango zo mona ke netinga batindi nga lettre yango ona nanya azwa vaccin nga bana azwa vaccin roi azwi nano mwasi na ya azwi bana na ndenga pe na ki na uzwa vaccin te nga mutu na naza na besoin bilengi nano mokili na ya okufa jamais natika bilengi na loyenge natika te bo banda nano famille ya Félix ya bo chuba bango nano comme na Congo kuna baza prêté bazala kawa bana Félix bazwa no vaccin bato mona bango bake kozwa vaccin bana Félix bazwa no vaccin comme baza mingi na Congo te baza awa bazwa vaccin. Question pour un champion, devoir à domicile. La lingi bolo ba loba devoir à boteza nini bo répondre ngai ah zabela ngai Taliban soto zo bunda ba bunda ka bitumba la bouche pleine so o baloba ke on parle pas la bouche pleine lokuta sinon kokoma na nzala un peu de salade quoi ouais bazo bima Bade lelo na la likaka boy na lingina la kaka boy no sa salade. C'est monsieur Kanji, oui, madame, comment vous oui, si c'est pam. Est-ce que vous êtes prêt de passer telle date à 13h03 pour récupérer votre frère? J'ai dit oui, je vais Balali. Bade et vous a maman la surprise. Zela non na kanda oyo nano, bozela. Na fungula no champagne. Bobo ndimake kon bozela dans le champagne bozela balali mama balali ba Taliban lokuta isuka kama beba ndeko yango na ibisa kibinoke wayambo l'homme bolali ba Taliban yana fungula no po bomona ke ndeko na wayambo
Bataliba bolali. Bolali. Bon, maman bongisa déjà balakage na bilo. Bolali. L'homme, Wayambo, Libanda. Confirmé. L'air. 13h03. Déception. Bandeko e. Jana na lia na masala di pona oki masoye e ka oki soye. Na cheki na ma sardine ha. Bataliba. Boko kufa ba tricot e lemba. Biso to bunda to lia. Bandeko boli misanga na olia pona bataliba. Oh, parle pas la bouche pleine, nakoloba, hein. Banindoki. Bozi anamela la bime sengo. Vive Wayambo! Vive docteur en droit. Diana na longoro po, risque ya ko sopa na likolo. Vive Wayambo! Vive la libération! Vive la libération! Vive Wayambo! Ayambo yo, poko yo keloko. Yeah! Ouais, c'est du champagne, quoi. Bataliba bolali. Vive Wayambo. Ata place ya kuchalo kolo ezate bandeko. Sena. Na ebite na fanda position nini po. Tunangara kende ko tie na plika. Yana te boy na uzabete. Nazangi place ya kuchalo kolo bandeko. Vive Wayambo bandeko. Confirmé. 13h03. Yeah. Bataliban. Mama et. Toi l'amdo. Toi ça il mixage il fait à la polonais. Polonais allemand. Pour ma mixage il faut ça polonais allemand. Bandeko, bon partager, na melia esengo. Esengo. Na fandi kaka na uti boulot. Na uti boulot na yoki kaka ke. Mais c'est Kanji. Est-ce qu'il y a moyen de passer, de récupérer votre frère? Il va venir à 13h03. Ah, 13h03. Quel jour, madame? Passe! Soigne. Lekele. Bosambwe. Ba analyse na bino e pola. Ba diplôme na bino e pola. Oh, bakozongisa Wayambo. Oh, bakokanga Wayambo. Oh, bakoboma Wayambo. Bakozonga na bwende. Tandeo. Boyuki bosambwe. Nazena na makambo ya information. Tozongela makambo Wayambo. Badeko. Devoir à domicile. Entre un maladie mentale et un handicapé mental et un handicapé physique. Bolo kanga place one. Hein? Bolo kanga bien. Naloba? C'est du champagne quoi. Mutunanga waya bolibanda. Boyebite Wayamba mutunanga. Soki bomona osepela, mutunanga to traverser ba moment difficile nga na ye. Soki yoko sepela te po oyebi Wayamba te oyebi Congo te. C'est combien de pourcents quoi? Ouf. Bandeko. Entre un handicapé malade mental et un handicapé physique, yo répondre ngai. Boko pesa nani responsabilité. Bokoma. Un handicapé mental et un handicapé physique. Boko pesa nani responsabilité. Nangala nina répondre mais nani na mona ba réaction na bino. Bosambwe. Même na Nations Unies, Bosambwe. Nation dans le Conseil de sécurité, Bosambwe. Pourquoi na lobby lokwana? Ali Bongo, yeye, kiyoyoyo, devant un maladie mentale,
un handicapé mental, qui est Félix, et un handicapé physique, qui est Ali Bongo. Non, 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 handicapé mental. Non, Ali Bongo. Ali Bongo, handicapé mental. Félix, handicapé physique. Pourquoi on a le physique? L'obésité, l'obésité. Il est en train de grossir. C'est l'handicap. La tête grossit. C'est l'handicap. Handicapé mental. Ça veut dire, liboso et conseil de sécurité. La conseil de sécurité. Quoi, Union africaine. Va préférer un handicapé mental qu'un handicapé physique. Ça veut dire, va préférer Ali Bongo. Va africain tout. Va président tout africain. Va soutenir candidature. Il y a Ali Bongo. Na conseil de sécurité. Va boy président Union africaine. L'obésité, c'est la maladie. La grossesse. La tête. Quand tu grossis partout, tu deviens malade. Ba boy kozwa Félix. Ba africain tout. Oh, président Félix, président de l'Union africaine. Bandeko. Na prestation à serment na ye. Ba président ba yate. Ake na Union africaine. Ba yate. Lelo devant Union, nini comment? Conseil de sécurité, il fallait qu'il soit soutien parce que y a des soi-disant président dans l'influence, il fallait qu'il va président tout va soutenir y candidature à RDC dans Conseil de sécurité. Baboye, Baboye, Félix Baboye. Ba président tout y Afrique, par le bioté. Tu préféré un handicapé mental, ça veut dire Ali Bongo. Va soutenir y. Yo se mona ba pesi responsabilité un handicapé mental, ba pesa kana physique, handicapé physique parce que muto aza un handicap physique côté intellect bani ne fonctionne nango bien. Ba mingi baza ba ingénieur, mingi baza ba directeur, mingi ba o baza ndiko na biso naza ko seka mutute naza ndeko meka ko expliquer pona ko lakisa kino ke ba ndeko na biso o baza na handicap na niveau physique et belé baza malade et manine mayele et belé baza ba responsabilité. Mais c'est difficile pour moi de payer sa responsabilité à un handicapé mental. Ça veut dire, bandimi ko pesa Ali Bongo responsabilité, mouto déjà za yeye, mais Félix o a handicapé physique par rapport à, vous comprenez? Ba pimelier. Président Union africaine. Wayambo, vive Wayambo. Ah, mutunangai, aliampoka kala, aliambisia mai kala. Ah, azobima. Azobima Wayambo, confirmé. 13h03. Mutuno salinga Wayambo. 13h03. Ozotuna jour. Ndoki. Ndoki. Popo panza avion likolo. Wayambo docteur Andro. Ah. Ikana meladi. Na osala na butu mais na obaye. Pona Wayambo. Yango na obaye. Eza ça c'est champagne quoi. C'est qu'on habite soki za muscato, soki moni. Na ebite ba komi soki ni soki sprenta sauce. Eh bandeko na makambo ba pourcentage na je m'en fous. Problème eza ke mutu langa zo bima. Ah. Eh. Bandeko. Félix Baboye lié. Un handicapé physique devant un handicapé mental a gagné un handicapé physique. Bon, on a ça qui m'a salade, hein. Bah, Taliban. Émission où il y a collé à la salle de la cabane de va combattre. C'est pour les talibans. Barobina Kasai Nzala Koti Makasi. Batoba Kimi Kasai. Nous autres, avant de qu'on a biso kaka. Petit ni bukalenga. Bokimi Nzala. Toujours une sacrifice mabere ba boto libino. Bokimi Nzala. Ba irresponsable, le peuple moko irresponsable bandoki. Bo sacrifier peuple na bino. Licola tapis rouge.
Rwanda comme Kosekabino, vieux dit Bolombo. Vieux, c'est du champagne quoi mon vieux, c'est du champagne quoi. Oui, il faut quand même, il faut boire un peu quoi. Ouais, mon frère Wayambo, il est libre comme le vent quoi. Oui, il faut bailler hein. Faut qu'on met là. Bataliba bolali. Bon les gars, je la analyse d'Abinoana. Oh, moi je suis gradué, je suis licencié et j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Bah analyse Paula. Ouais, monsieur Boketu Wayambo. Bientôt là, on va te remettre ton passeport. Tu avais laissé aussi ton téléphone. Oui, j'ai laissé là-bas avec Bokoto. Et Bokoto, il était aussi ici. On avait arrêté aussi Bokoto. Oui, on a arrêté Bokoto. À bientôt là, on va réouvrir le Bokoto. Donc, Bokoto de retour. Bientôt là. À bientôt, bandeko, bo charger ma téléphone. Boza na ba crédit, mi ba ta Kinshasa. Kende na ram, c'est ce qui ram, c'est que à bientôt là, directement ko betama. Directement ko betama. En direct de Paris Bruxelles. Ça c'est oh les alliés. Ça c'est du sardine quoi. Taliban okokufa na nzala ya kotelema. Peuple maudit. Bande ko la bino ba okufa na nzala. Bino bo fande ba sombeli bino wa moto moko bokanisi bobongi ba bolole. On ne parle pas la bouche pleine, je parle. Bandoki. Émission nanga ya Damas. Ils ont qui directement par les talibans. Tu vois, yo télémina limité. Fatibé! Mais yo ka koto. Tu vois, les qui s'est limité. Tcha! Pouf! Monte peli. Tunga. T'as la commande iso. Na on machine encore. Viens dire. Na bombeli yo vient na ngai. Na bombeli yo vient baguna o lingaka soko zo dame. Non, c'est. Muto alambi yo il faut za polonais allemand. Pour bango na iba ba touche na bango, na iba ba touche na bango. C'est l'occasion de Wayambo quoi. Et Wayambo il est libre déjà quoi. Donc ça reste que ma PC ma document. Manini. Bientôt là, vous allez voir Wayambo. Bandego ya Wayambo c'est là. Bandego, yo ti lelo sombe. Ata moi rosé, o ezala moi rosé kaka. Somba ta moi rosé. Somba ta moi rosé pour batali ba sentir. Bino pe ba mona pe boyo zambe na mo somba rosé te yo combattant. O peza ko somba lobi rosé te ou bien champagne te. En tout cas, aux amis, tu as pototé, aux amis, poto à poto, aux amis, pototé. Pour l'objet, tu as batonini, on va bien organiser la poto. Moi, rosé, là, on moins cher. Là, on va 3 balles, 4 balles. Au pays, na yo. Ce qu'on paye, donc, il y a voir. Donc, on a parlé, on a besoin d'éviter ce que tu as foutu ça là. Tomate, on a mon beso. Bon. Na sangi ça na avocat pour na lia avant na lal bandeko bataliba balali na on boy pour na kopia bino appétit bataliban na bike motala ngai na se bazete quand nous autres la ngai on a dit bou ça bou menga na olia bandeko bo sepela Wayambo Masolwane lala. Na lingina mona bato ba analyse. On a un journaliste, j'ai étudié à l'université de campus. J'étais au campus, j'ai fait ça. Analyse Paula. Analyse Paula. Bandeko, bozo no ma numéro ba téléphone ba journaliste à Kinshasa wana. Mikolo zo tango bo mona ka Wayambo libanda. Benga ye. Tout les Wayambo, bolobaki ba kobotole mukanda. Belgique boye. Ndenge nini abimi. Bande ko se peuple na biso mo boza ba courager. O bengi penza bato ya Kinshasa ba sa ba analyse. O tuni papa
Mais au sein qui analyse boy. Et là mutu moko azo manqué oya Suisse. Ozo manqué Wayambo. Yo kanisi Wayambo a master na yo. Na kotanga kombo note pona fula. Po nga soko tushenga inga loba na nga mingi te. Nazo yebisa ya solo. Na Belgique peza na kuti na betio. Oza mukolo azobo oza na Suisse. Nga soko kotanga tanga ngai. Na ko répondre ote. Mais jour na kozo na Belgique, il y aura pas de questions. Je te jure. Il y aura pas de questions. Ou bien yo betting ou bien na betio. Ozo manqué Wayambo, ozo manqué Mama Didi. Oyebite Wayambo za bana mikolo bako beta yo penza oyindi malamoko. Osa l'émission po ba mona ke yo yebi koloba. Oyebi bana Wayambo. Oyebi bana Wayambo te muso okutane oyebi na ete. Okozwa nkuba moko e place uti te. Ozo manqué Mama Didi. O manqué Wayambo. O kanisi ozo sala base po bato ba mona ke olobi. Wayambo zo tala zana bana ya mikolo ya mibali ana bana ya mikolo ya mibali tiaka mbango ozo tia wana. Na kotanga kombo no te po linga ba fula yo. Na kotepona ngai soko osala émission sala. Mais yeba ke tango ozo tanga komanda eso kokota na ebalite. Po ngai na yo na Bruxelles, po na Suisse, eza passe na yaga mingi kuna te. Ngai na yo na Bruxelles. Ou bien yo betting ou bien na betio. Nga na Mswahili, nga na Kinois te. Biso to ba katange. Un vrai katange. Alobaka avant aloba si abeti. Ça veut dire azo biso ke na takuponona. Azo biso ke takuponona kibunu, acha ko abeti yo kibunu. Ça veut dire abeti yo mutu. Katange alobaka na mingi te. Yo comme yo lingo sala succès. O sala base. O loba ndenge okobima na Mama Didi. Ndenge waya sala loba ndenge zo loba wana. Po o sali base okasi batutu basala na bango. Mais moi je te promets. Na Suisse romona ngati. Mais na Bruxelles. Awa. Na loba nga mingi te. Na loba nga mingi te. Manke batonne ngozo manke nengwana. Comme yo kanisi ke olingo sala base. Base ya bien koya. E koya ya bien. Après ce koza mobali a tembe. Obengi olobi na zo ya Bruxelles. Na za place boy. So koza mobali a tembe. Obi ngai na zo ya Bruxelles. Na za place boy nga moko. Bolingo bo sakana batwa. Batu bazo bunda pona ba valeur, ba bato bunda makambo ya sérieux, yo zo mema ba comédie na yo. O mema ba comédie na yo kanisi ke batutu baza ba musicien na bino ya Kinshasa. Wayambo zo manquer respect. Oyebi bana na ye. O mona bana na. Oyebi bango te, boyebi ka chance, boyebi Davina. Boyebi ba baba na Wayambo ya mibali te. Sala ba aventure na wana. Na lobi na suke na wana. So olingo répondre ngai répondre mais nga na Kinois te. Na Kinois te. Je préfère basa kangata moi 2 mois moi 1 mois mais quand même na corriger. Na corriger. Na so yebisa. Sakana na ba Kinois, sakana na bato. Mais comme on toucher Wayambo, on toucher Mama Didi. Comme yoza puissant et loko na wana esala ka batu basi nyonso. Okozwa correction moko. Comme olobia na poto basimba ka moto te na Suisse. Awa betaka. Awa na Belgique. Oyoka te awa batu bakufa na bambeli batia batu. Oyoka ngo te awa nyonso elisale maka. Bakanga pe batikaka. Comme na yoki ozolo bake awa na Belgique na Suisse soko la kiseka mutu musapi boya. Manke ba to respect ni ozo manke.
mais dans la mukolo on a mona déjà au lemba ko finanga penda moko pela na ko beta yo bande ko bolimbisa nga peut-être na meki mpe ko longwa na sujet o eza important makamboka po au moins ça la capacité ko mona ke mutu azoloba mpona mboka azobunda mpona mboka mais bavoyu moko boye imbécile moko boye aya kosala baémission moko ya salité alingi alakisa ke ye ayebi kobima na basi soki ke mpe na ndako na yo komona boye mvwaba po omonaka mpela mvwaba soki orépondre ngai me ngai na kinwa te orépondre ngai na maloba okozwa kanvum ah oui nga na ba musicien bana basalaki bosala bango ba théâtre te nga na musicien te nga na ve kambele mbele mutoto amanye makoita kutoke boy konye ko lungwa shoka mpindi ukabaki une fois avec action mokwete pa biso balobaka boya utakuna te action on manquait wa yambo respect on manquait mama di respect pour mi moniquer yo il faut ça la baisse bande kuna bande koloba boye wayambo bientôt azali banda message important ya direct ezalaki balingi ba confiner lisusu peuple zaïrois balingi ba vacciner bino to mobiliser bande kuna biso mutu moko andi ma vaccin te troisième vague ezate. Oh, troisième vague ezoya et ko boma batebele. Première vague e boma batute, deuxième vague troisième e ko boma pété. Oh balobi ke parce que Congo ba indien bazwa ko ya ebele, ba indien de bazwa na maladie wana. Mais bino bozwa ka mbongo. Bozwa ka mbongo pour la test ya nini ya Covid avant mutu amata na avion. Bo futi saka déjà stock $50 avant mutu azwa avion ya test ya Covid. Comment India kozwa avion e pa na ye aye na Congo aye na Covid et pourtant bozwa déjà mbongo avant mutu azwa vol basala ka test ya Covid. Ba futa bino $50 sur €50. Comment mutu akoya malade et pourtant bino bosi bosala dia test. Après na ba taxi to o ba osala na Kinshasa. Vol o ya kokende Kinshasa na ba province. Bazo komaka ndenge bazo loba ke taxe eza na $15 mais na document ba okoma $10. $5 la izo kendeke wapi bandeko okomona bakomi na document $10 mais okomona bazo sake taxe c'est $15 mais les $5 wana izo kendeke wapi bandeko bo voyage na Congo boyebi makambo na zo yebisa bino après congolais o mat okende kaka Air France azako accuser gouvernement ya Kinshasa que bazako linga ko nini pardon bazako obliger Air France il faut qu'il y a 10% ya billet ça veut dire ceux qui Air France azo fouti ça 1000 euros il faut obliger France il faut qu'il y a 1100 100 wana eza Congo sko bambongo tu bozwaka ba taxe wana ezokende wapi aéroport tilelo ata brique ya pamba tomona te ata soki babwaki bakayasi te yango basala banini bagoudron nini baerope nini manini bakadama eza te mais peuple na biso bofutaka kaka jamais beaucoup s'opposer bolobi non trop c'est trop ba taxe eleki ebele mais tozomona eloko te babakiseli bino na ram soki ram peuple andimaka kaka na yoki ke bakomi ko taxer ba nini saki ya kwanga na saki ya pondu taxe eza un problème te soki taxe bazo taxer eza komona ke ezoki de place boy eza un problème te parce que c'est comme ça baboka e développe mais o ya bino ba taxe eleki ebele mais tala mboka ndenge ezokende botala mboka ndenge ezokende bandeko Félix azoya le 21 juin si je ne me trompe pas, le 21 ou le 22. Azoya awa. Ndeko nango za na Paris. Ndeko nango za na Allemagne, partout. Toko pesa bino, place ni toko kutana. Toko kutana biso tuwana. Po aye kozwa, lino ya Lumumba. Un sorcier, fils d'un sorcier. Aye kozwa les restes
ya muto papa na ya boma. Complicité ya nani? Ya ba bololé ya bana Lumumba. Ba bololé famille Lumumba ba bololé. Boteki Lumumba na mbongo. Boteki ba reste ya Lumumba na mbongo. Boteki pas un fils d'un sorcier. Boteki pas un voleur, un tricheur. Lumumba, premier ministre élu démocratiquement, tué par Félix et par Tshisekedi. L'office de Tshisekedi à corrompre famille Lumumba. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Devant l'argent, il n'y a pas de saint. C'est grave. Na Mosengo Passigna. Le médiocre doit dégager. Ces résultats ne reflètent pas ni vérité, ni s'il ne quoi là, la Lobaki. Ah! Mosengo. Ok, qu'on ça la prière. Et pas à Kanambe. Yé mon coupé à yé pété. Est-ce que Mosengo, possible au monde a te donné ça c'est Kanambe où il a qui a combien à 50 ans. Donc na Congo batu baza te o toko compter na bango ke yé pas na makamone o lekate. Waya momuto oya sambela kapona yemingi. Nzambe sunga pa cardinal Mosengo ye moko akoyo silana nayo. Mais awa ngana ekoloba ba uti kola musangai. Il fallait qu'il n'aille à 11h. Brrr. C'est monsieur Kandji. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez récupérer votre frère? Quel jour? Poum, poum, poum. À quelle heure? 13h03. Wayambo est libre. Vive Wayambo. Taliban, Olali. Bolali. Vive Wayambo. Ah. Deko yo peke lo sombati. Ngana zo fêter à l'occasion de Wayambo. Et là, ma casse mena usana buto kende kwiki. On tabe abato boy. Kwiki. Et la vie est belle. Quand mon frère est libre, la vie est belle. Wayambo est libre. Le docteur en droit. Hein? À l'occasion du docteur en droit. Baloba kitro. Baloba kitro na esika yango. Bakwei mabeo. Mama. Eh, voipe lalawa. On va marquer à l'outumba. Badeko. Message c'est ça que bozala prêt. Yako yamba Wayambo docteur en droit. Aza déjà nanzela. To sambela ba pine à train to bokate. Pour ba taliba ba ko sambela o ba pine à train to boka pour komate. Ba pine à train ko to bokate. 13h03 déception. 13h03 ozwa déception. Na bato ba prometa kibeno. Dites amen. Commandant il soit continuer à rouler à salade. C'est du salade quoi. Ça c'est du sardine quoi. Ce que dit que nous déconnons, puis ma petite ma bé. Après, aujourd'hui, il y a un peu de goût. Autant l'adversaire na yo. Akonda. Fachibe. Tala siko ba komanda eso. Bien mafuta à l'huile là. Et ça na mafuta à l'huile la sardine. Yves Bazamba l'international, Yves Bazamba na pesi mbote. Na pesi mbote pa mama Tatiana, na pesi mbote pa ya bandeko to ba koti awa. Bakari Sidibe, merci en tout cas Nokot. Namoni Aldred Bombo, je ne sais pas si n'attendez bien. Merci mingi en tout cas bandeko langa onyo so koti, merci mingi na vie di Bolombo. Papa Tom, merci mingi na mama Tatiana.
Osango, merci mingi na Tolo Belavi et pas ya Papi Gen. Merci mingi na bandeko tout au besoin émission oyo. Bon publier pour péter la biso aïe baké. Bazo vaccin te. Vaccin on les a pour exterminer peuple na biso. Donc oyo bo moninga na zo sala awa. Message important est que vaccin est pour na kobomande ko na biso. Bon dimangote pourquoi parce que Félix Asiazou Mbongo. Balingi ba vacciner peuple na biso. Ndeko amoni natangi kombo na été eza involontairement pour na moni zo circuler te. Soki na miki bouger wana omona lisusu pas ekati. Merci mingi en tout cas. Na continuer na kolia c'est du salade quoi avec des tomates quoi. Ah. Taliban. Et le Taliban ont mis la soie place à Zali. Non. Il y a un peu de l'huile, sardine. Taliban. Il y a un peu de sardine, de l'huile de sardine là. Yo fandaka ni aux la Félix et le soga zana nchongo yo zela kaye. Moi je suis en train de manger ça Taliban. Oyo kata posa na tala. Là c'est des tomates avec l'avocat quoi. Ah. Faut qu'on mette la main dans le décollage au bima. Place à Zalaki. Moto à l'ambaki, moi je pense que à cause de polonais, tout le monde y a polonais. Merci mingi na bandeko to basili kokota na nata ngo soki na mona ba kombo na meka ko bouger soki na mona ba kombo soki na moni ba kombo te bo comprendre bandeko na ngai na moni na mizela na boli bisanga na moni mwalimu leta na moni azana nzela na nini Tony Tostao merci mingi Lucien et Kofo merci mingi de bokoti boli bisanga soki bo moni ke nazolia na tango sala émission ngala osala ngo pona kopesa ba Taliban ko yebisa kina mokilo bato baliaka vie au bango azo mena eza vie anzala ya médiocrité vie à passe ya ngona zo la kisabango ke eza na vie normale ezala ke moto la mkana tongo o meliti o lié ozuma ve no meli azo sala ngo pona bino bandeko na ngati na osala ngo pona ba Taliban oyo ala na nzala kumisa kaka ala na ali ate akumisa kaka menga na zo la kisabango ke ba kombata baliaka kitoko kombata ali akaza asi atondi yango bomoni na osaba émission ya kolia mikolo na komela ya kolia komela oh c'est à l'occasion de mon frère ami et frère mon grand frère mon oncle Boké Chouwa yambo docteur en droit ya non propos na moni fait vers andambo oh ya boy singa pesa clairon c'est là clairon oh ya boy singa pesa zo la position Monoko il faut avoir la kotoyo. Comprendre. Pour vous, bah Taliban. Beaucoup faire attention. Eh, bah de sauver. Et même si les gars pantalon. Ah, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des bêtises. Ako boma mino attention mino ba Taliban. Biso ngala bino guerre. Guerre. Merci mingi na bandiko. Bienvenue Congo, merci en tout cas de Onangai, na meka ko matisa lisusu soki na mona kombo mosusu. Merci mingi bandeko. Oya finga ape à côté ça. Mwari Muleta merci mingi en tout cas. Camille amoni Camille Mokawa. Mutumo Artir Kalema merci en tout cas Camille Camille Kalula Ngondi Shila merci en tout cas n'habite son atteint Ngondi Shila nabi bande ko boko makona remercier binoko po bino mnde bosaka po direct eza kitoko merci mingi en tout cas bande ko bokoti ngai na ko bando torturer ba Taliban chaque jour na Damas po bato bande ko na bango bakombo kimanzala na Kasai ne bango bazokumisa kaka beton merci mingi bande ko na ngai na ke ko lala na pokwa musala oya manke wayambo Oya manke wayambo. Olo ebelete. Na kinwate. Un vrai mbokatier. Né à Kindu. Aveni Kasai. Grandi à Lubumbashi. Elikasi. Na kinwate. Na kinwate. Tango fingi wayambo. Manke mama Didi.
olobi ba bêtise oyo ba famille mikolo mosusu ba yoki yango po ba mona yoki oyebi koloba. O se préparaka pe. O se préparaka. Peut-être au koleka, au finga au koloba, loba na yo. Mais ça c'est commanda eso. Ah oui. Biso mi balé kaka. Impolitesse non wana. Olingi osala base. Et osa bien base so ki to beta ninga no makofi. Base wana osala bien ngana yo. Muta Suisse. Et osala bien base wana osala bien po olingi oyebana ti. Ko manke mwasi abatu o follow baba bêtise ndenge yo moto yebi ko bimana basi. Kambo ezate. Pour que tu en